comment Didier Mayemba aza kosangana mwana ya Mamo Langi organisation basali pique-nique en Christ. Siko yebisanga wana aza pasteur ya ba décalé, aza pasteur ya ba maillot de bain, aza pasteur ya jarni. Na bengi Didier Mayemba aventurier, faux prophète. Ce qui a bengi yango insulte, ton a fingiye akende ko porter plainte devant ba magistrat to ko fungula Bible totala ba critère ya mosali na nzambe ya solo ba komona ke yango nde mutezali ko pesa nga ningisa ya kobenga ye aventurier parce que aye ko sala ba aventure na kati ya makambo ya nzambe. Un vrai serviteur de Dieu, ministre de Dieu, soi-disant ye Didier Mayemba pasteur akoki ko zwa tan na yete ya koya ko défendre mutu aza wana pona défense évangile yango no moninga na lobi aza Sankara oyebi ke Sankara longwaka poto aye ko sala bémission a soki mutu moko fingi wera. C'est exactement ce que Didier Mayemba est en train de faire. Maintenant, où est la différence? Je le répète encore, c'est un aventurier, c'est un intrus. Bino nyoso o boza ko dénoncer ba mutombo ba walesa bato nyoso baza à la manière des hommes élevés. Fini aujourd'hui la dîme dans vos églises. Ceux qui n'a landeli kaka boza ko zwa action de grâce ba dîme na ko banda ko tanga bino moko aventurier moko le kananga na site moko. C'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur. Le rôle à Bakakenza, Bawalesa, Bamutombo, Bamukuna. Surtout, voici l'homme, c'est un grand voleur. Un grand voleur. Batoto Solarana Bango, et l'oni nezangina dépouillé Bango. Même parmi Batumususo Bazako dénoncé, Kalamingite Sikoyo, Boromona Nena ou Balukila Bango face. Pour la carte Kinshasa. Entre bisoté, parce que Batebele Babenga faire et Tolamengina City Mokoboy, prophète tel, évangéliste tel, pour un boko saranate, fortune mbala azalaka yemoko na Jésus-Christ de Nazareth. Parce que mingi baza desi ba diembela ki pa ba vie wana ba beti bango kindobika ya Glody Diasiga la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata vie ya mutu oyo ba reconnaître comme pasteur na ba critère oyo Bible epesi na kozonga kaka na ba maloba na lobaka mutombo s'il était sincère. Normalement le 30 avril wana il fallait Sankara azala la cérémonie wana yende à reconnaître ministère ya Didier Mayemba. Siko tant ozoko mona ba nécropole lokola pa bakabundi walesa ba mutombo pa ya ba grand o nyoso yebito ya ko dénoncer ba mauvaise pratique na bango. Siko Bible lobby mon peuple sortez au milieu d'eux. Yangwana frère Fortune aza obligé ya koyebisa mwana nzambe ete soki omoni na église oyoyo pasteur aligné mbongo offrande komi ko adapter yango na ba né 2009 offrande na 9000 2018 lokola ba voici l'homme lokola ba Sony Kafuta 888 soko moni pasteur azale loko cha mulunge pona dim kima na ko beta lisusu sete bana nzambe oyo boza kolanda biso soki omoni baza ko cha yo mal à l'aise pasteur aye ateyo ayebiso ke yaka na action de grâce na yo comme enveloppe abondela pona yo kima azanoki. Le 31 décembre, à Yebisio, yaka kola la veille, yaka na enveloppe, ya bien, toko tumba. Makamnyo se kangama kie kofungama, kima, azandoki. Alors, mutuloko la Didier Mayemba, ministère o azanangwana, eza juste yako présenter mutombo, a maskaka yango, na sima ya kombo ya Yesu. Siko, oyeb sanga ke Didier Mayemba aza pasteur. Non. Donc, pour être clair par rapport à ta question, maman Glody, j'accepte. Fortune mbala aza parmi batu oyo baza ko sonner trompette pona ko yebisa na bana nzambe ete bokeba na fungula parenthèse moko la plupart ya ba mangomba ozomona ya minene wana eza ba église de Satan eza ba nécropole. Maman Glody nzambe azate na kati ya mangomba wana. Pourquoi? Parce que batebele ba okanisa to lingi koloba toza nga batu wana babimara yoso ya place nga ensemble la komona plainte libanda
toza ko mema bangonde epai ya Yesu. Mais par contre ceux qui otali o Didier Mayemba asalaka ezalaka recrutement bazana ba extension belé. Pourquoi pas le baka maman oza côté ya bibwa yaka na église na biso ya Pascal ezalaka kaka yaka na kibomango yaka na 8e rue malgré ba koma kokanga na ba boulevard mais lokola bazana bango pe na alliance na ba autorité politique atako ba empêcher ba déranger circulation ba causer même ba accident lokola baza 1 + 1 = 1 nani akoloba na bango et ba victime eza ba peuple baza ko souffrir. Tu peux imaginer mutu batindeli code ya $200 azui 150 ake ko semaine église $50 yo yebi lelo ce qui 75 000 au vivre nango pendant combien d'heures? Même pas une journée. Yoza maman anda ko yebi siko oyeb sanga mutu lokola Didier Mayemba tango azako sala marketing. Ah, j'ai béni le Seigneur. Normalement au moni mutu lokola Didier Mayemba na fandelier parce que outaki ko cibler biso dernièrement émission na lobake non bato belé lelo bakomi ko s'élever pour na koyebisa na bato baya rasuna l'église était moi j'accepte à Kinshasa je suis parmi bato oyo bazako encourager ba na nzambe ya solo bobima parce que eloko bato bazobosana Bible yebisi biso te que non boluka église chercher l'Éternel pendant que l'Éternel se trouve mais bato siko lelo balingi toko kende na église nini place bakobimisa biso nkusu place bakobimisa biso mbolokoso place bakobimisa biso kintekwa siko koyebisanga wana eza l'église. En même temps vous dénoncez mais vous n'avez pas de preuves tangibles. Mais preuve tangible spiritualité na molimo. Preuve tangible yango naza ko répéter je pèse bien mes mots. Na bengi Didier Mayemba aventurier faux prophète ce qui a bengi yango insulte to na fingiye akende ko porter plainte devant ba magistrat to ko fungula Bible totala ba critère ya mosali na nzambe ya solo ba komona ke yango nde mutezali ko pesa nga ningisa ya ko benga ye aventurier parce que aye ko sala ba aventure na kati ya makambo ya nzambe. Mama Glody tika na ibselo romoko bato o nyoso baza ko ya na 8e rue oyo Didier Mayemba azako séduire bana molimo nzambe te parce que soki bazalaki na molimo na nzambe par le Saint-Esprit balingaki ba discerner que Didier Mayemba n'est pas un homme de Dieu mais c'est un agent ya marketing. Donc normalement reconnaissance ya ministère on a fallait ba chaeta en sous attaché de presse numéro 1 chargé à marketing ya Mutombo et puis ya Nécropole na bango voilà nazwi nanu kaka Didier Mayemba bango ka pani ba église eze belé bato bazé ba église eze belé mais nde na ucholoba dernièrement nde na ute kolanda Didier Mayemba et puis alobi yango na yaki na émission au sans autorisation ya père na ngai alimbisa ngai mais na kokaki te kotika ke non 40 ya ministère oazo sala makamba mineno nzamba zo sala mutu moko ya koloba babuzoba na tina kombo na donc ozo comprendre indice ba finga Mutombo dans le vrai to dans le faux. Un vrai serviteur de Dieu, ministre de Dieu, soi-disant, et Didier Mayemba, pasteur, akoki ko zwatan na yete, yakoya ko défendre mutu, azawana po na défense évangile. Yangwano moninga na lobi aza Sankara, oyebi ke Sankara longwaka poto aye ko sala be mission a soki mutu moko fingi wera. C'est exactement ce que Didier Mayemba est en train de faire. Maintenant, où est la différence? Je le répète encore, c'est un aventurier, c'est un intrus, donc il n'a pas sa place au milieu de nous, des vrais enfants de Dieu. C'est un aventurier. Voilà, bana nzambe siko ba kende wapi awa te na okyo cité na ba walesa ba mususu nani na bosa no cité ba kombo wana baza ebele mama Glody soki to bani o cité ba kombo to ko épuiser tanyo ce émission na lobi bana nzambe siko sort na bango ezani bana na nzambe ebi ke no to koti na temo bengela ingate bana na nzambe oyo boza kolanda ngana mama Glody ya tango otokomi nango Bible lobi chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tango toko partager bokoye ba ndenge nini bokozwa ba piste de solution et puis bobi manakati ya loyenge omiye ba ya solo ete oui ngana zana nga mundimi ya Mutombo ngana zana nga adepte ya Didier Mayemba mais oza mundimi ya Yesu te. Donc moi na nzambe kolanda frère Fortune te place ozali soki oza ko croire que otoza kote ya yo eza vérité. Gumba mabolongo na yo belela Yesu Masia. La Bible nous dit partout oyo yo kombo na ye ezali invoqué
asalaka exception na mutu moko te. Problème eza likambo ya foi et puis confiance. Yesu Masia ako prendre soin na yo. Bobima na kati ya beglise oyo baza kosenga bino badim. Bobima na kati ya beglise oyo yo pasteur obota ata mwana mwasi malgré sous la loi ezalaka kaka mwana moko ya mobali ya liboso nda azalaki présenter mais lelo na bana basi bakoma présenter et présentation batralala nyonso bakoma kosala finalité eza nini enveloppe et si ko cupidité na bango et batami yango na mama. Voilà, merci beaucoup. To continuer si je n'aime pas lelo la moi le mbango to développer si je n'aime pas lelo peut-être to aussi sango mais prochainement to reçoit deuxième partie nango mais to yo kana message me meli biso lelo. Merci beaucoup Maman Glody sur invitation na yo par rapport à la question oyo bandaki na pambolinza mendenge lelo tozolobela sur la voix du maître. Passage clé totangi Yesu Masia lobi je connais mes brebis bayo kaka mungongo na ngai. Yango no mo siko kama makambo nyos teoloba mutu na mutu ye moko sikoyo ndenge toko partager akoyeba soki azali brebis ya pasteur na ye to azali brebis ya Yesu Masia, parce que dans Jean chapitre 10 verset 11 Yesu Masia a lobi boy, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais lelo ba pasteur o baza ko réclamer ba benga bango ba dadi ba papaliser bango ba lingi kaka ba benga bango ba papa barchi tala ba vie na bango. Yesu Masia albi je suis le bon berger. Aye kopé sa vie na, et voilà pourquoi la croix il s'est sacrifié pour na épouse église na ye. Mais lelo combien ya ba pasteur na place ba imiter les véritables les bons bergers à établir bango liboso ya bampate na ye mais bakomi ko dépouiller bango. Alors dans Jean chapitre 10 verset 1er lecture na bandi Bible biso boy. En vérité je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie mais qui monte par ailleurs est un voleur. Le rôle bakankenza ba walesa ba mutombo ba mukuna, surtout voici l'homme, c'est un grand voleur. Là vous insultez. Non maman. Batuana nyoso bakende ko porter plainte soki voleur na fingi bango na reprouver yango voleur na sens ni tolo bango bien na linga baza miyibi tango yo ozu verset moko obimisi yango hors contexte na motivation ko dépouiller peuple de Dieu oza aventurier oza muyibi, c'est clair. Alors verset de Bible biso, mais celui qui entre par la porte est un et les bergers des brebis. Alors, et si comme na verset 3, les portiers lui ouvrent et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il conduit dehors. Lorsqu'il l'a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis lui suivent plutôt parce qu'elles connaissent sa voix. C'est clair, Maman Glody lecture à Totangi Yesu Masia alobi aza le bon berger. Après si parabole, bandeko bozo landa biso alobi ete mobate limpate ya solo soki aye na kati ya bergerie siko ba brebis bazalaki akokota te escalader lokola moyibi akokota na porte et puis sentinelle akofungolela ye une fois kaka soki akoti akobenga bampate na ye ba brebis na ye na mungongo kaka oya koloba ba brebis ba koyeba ke mukolo na biso yeyo bakobanda kolanda ye. Siko lelo yo ndenge question no liboso Maman Glody ezalaki ete biso basali na nzambe toza koyebisa bato mosusu babima na beglise soi-disant ya bamutombo ya bawalesa basali na nzambe. C'est pour dire que toza mélanger bango baza ba faux serviteurs de Dieu tolingite on a yondo qualifié bango makomi na nzambe point chaque fois na yebisaka yo non mama nazongaka un exemple ya aventurier o bauti ko comme ça pasteur. Comment Didier Mayemba aza kosangana mwana ya mamo langi organisation basali pique-nique en Christ. Siko yebisanga wana aza pasteur ya ba décalé, aza pasteur ya ba maillot de bain, aza pasteur ya jarnin.
Yebisa ngai vraiment mutu lokola Didier Mayemba fruit nini oyo à produire conformément. Mais baza qu'on se réjouir pardon dans les Seigneurs ça m'arrête. Non wana eza impulsion sexuelle na bango balingi ba masquer yango ba kotisa poto na kati église et comme centre culturel. Voilà pourquoi bato nyonso bakenda ka peut-être ayo une occasion ça la ngote. Non maman eza anormal yo ozande konanga ya mwasi jamais nga tokoki kosala na programme moko apart to dindaka ba mai to banda kosala so bandenge ni non occasion nini ya kosala ngote bato to solanga na bango elo nini ezangi na dépouiller bango même parmi batu mususu baza ko dénoncer kala mingi te sikoyo bomona nena obalukila bango face pona kata Kinshasa entre biso te parce que batebele babenga nga frère to la ndenge na site moko boye prophète tel évangéliste tel poni boko osanga te Fortune Mbala azalaka ye moko na Jésus Christ de Nazareth parce que mingi baza desi ba diembela ki pa ba vie wana ba beti bango kindobika yango moni sikoyo ba komi lokola bandeke moko bakati bango lipapu moko aye koto alobi mais solo na ba diaspora bokomona pe koma baza ko dépouiller bango na CCC alors bino nyonso o boza ko dénoncer ba mutombo ba walesa bato nyonso baza à la manière des hommes élevés. Fini aujourd'hui la dîme dans vos églises. Ceux qui n'a landeli kaka boza ko zwa action de grâce ba dîme na ko banda ko tanga bino moko aventurier moko le kananga na site moko na otanga kombote. Dîme y a rien à voir papa mamba dîme. You know de nos yo so dîme te. Mama, combien de fois na koloba yango dîme yango na zwa yango ndingisa nini oyo Bible epesi ngai na dispensation otozali. Je ne suis pas là pour dénoncer bawalesa ba mutombo o bazomona ba grand la manière des hommes pour nazo luka succès. Non, voilà pourquoi asa la vidéo na WhatsApp. Moi na nzambe oyo na bondela pona ye na pesa ye tarif prière boy eza autant ou soit na lelela ye mama ye zongsa boy sala boy. Non. Par contre, na komi retard awa na uti kotala malade eza na bandeko mususu oyoyo baza ko soutenir ba malade pe na nzela na biso eza na bandeko mususu baza ko dupliquer ba DVD to yebi bango te moi na nzambe sunga na famille na yo sunga mosala na nzambe muto aza ko te ayo maloba na nzambe kabela ye librement mais à la télé lokola ba aventurier musuna moko pa yaka présenter beta de besoin na ye nazo luka ba partenaire azo chama kelele belé cet aventurier là. Azoyiba la position te aya kote oyo akumisa Giziamina aya kote mutom finalement ozawa pe ozala kata pulu babambio pe ticket prophète un prophète aveugle mutu lokola walesa yo mosali na nzamba solo o soutenir mutombo. Je comprends que vous êtes tous, c'est une bande de sorciers na ba sorcière lokola baba oyo ajenaka voilà ebele wana Bazé belé. Maman Glody, Yesu Masia alobi, mes brebis entendent ma voix. Totangi yango awa clair. Sikoyo question o bandeko bakoyi kozana trouble mes frères Fortune. Yozote ya biso Bible. Bango pe baote ya biso Bible. Ndenge nini tokolanda Yesu ya solo. Alors, soki olingo yeba ke oza brebis ya Yesu. Tala autrefois tant ozalaki païen na ndenge lelo okoma chrétien. Donc ceux qui au coma chrétien ou qui n'aura pas maman langue tumbaraka moto otikana no vie impudicité te yeba ete oza brebi ya maman langue. Alléluia. Moza brebi ya Yesu Masia te parce que tango oyoki parole ya solo il faut ebeta na kati ya mutema. Christ a transporté des ténèbres à la lumière et chaque jour aux a la purifier la parole aux autres comme meilleur. Mais ceux qui ont monique aux a attaché na kati église moko au comité pasteur le rôle à Didier Mayemba mais aux a le rôle à José Ndita nenga melarabadia na likolo aux a produit fruit mon côté à ministère pastoral aux a nanzela ya enfer mon frère je t'aime beaucoup répands-toi mon frère. Répands-toi, Didier Mayemba. Ozomona Maman Glody. On l'aimes, tu l'aimes pas. So linga ki linga keluke, oyebi adresse na ite. Oyebi combien ya batebele o Didier Mayemba a séduire. Azana éloquence ayebi koloba. Yakana kibomango, kimabin kaka ba bêtise nyoso aloba wana pona ko élever tata na ye. Batuano ya séduire bango soki ba kufi.
na 8e rue wana mingi baza nzela lifelo siko soinga na benge na repentance publique oza amour te oyo asali bêtise na ye na mpoasa tokobimisa yango pe na mpoasa tozokende pona kosunga bana nzambe comment okoyeba que oza brebis Yesu Masi alobi yango clairement que je suis la porte, je suis le bon berger. Mama Glody. Soki omoni, mwana na nzambe, oyoyo, azako koka kotambola na sanctification te. D'une manière générale, pour conclure na point wana, yeba ete azana ye brebi ya Yesu Masiya te. Parce que Yesu Masiya tango toza ko ndima ye soki oyoki mungongo na ye appel ya liboso ezana no alongolio na monde na masumu akotisio na kati ya lisanga ya bana nzambe okomi mise à part. Et puis sikoyo chaque jour na marche chrétienne na yo parole véritable o eza prêcher na ba vrai pasteur. Ba vrai prédicateur le rôle ba biso yoyo à part yoyo muna su mutu musute frère Fortune moko o na yebaka Jacques Verneau peut-être bandeko na koki kotanga ba kombo na bango tozo ba actuellement ya tika bandeko o na koki kotanga ba kombo na bango ba yebani te. Est-ce que tu peux imaginer ba église le rôle ba la borne plutôt même la borne wana oyo aya wana professeur à français ba koma koyembela ba joyeux anniversaire oya utaka Belgique et ba église le rôle à Philadelphie na loba yango ba koma ko sala commerce kuna na Gombe na lisala Sainte Seine il faut botela yango offrande hein imaginez siko réputation le rôle ba Philadelphie za nango place ba Toms bango tout ba obimela ba pratique boizali siko pa ba seda ba walesa donc là c'est la mort plus. Voilà, merci beaucoup frère Fortune d'abord ça l'absolu Jacine parce que moi boutezo ya déjà to silisana yo na peut-être monto conscience prochainement na moni yango eza vraiment mozindo toke na ba signe toke na mamobele puis to koti sur réalité sur ya makasi. Merci à tous qui nous avez suivis. Moi Lilo Basuka pour la thème oyo Mama Glody toko clôturer yango moyena pesa Lilo Basuka ezate mais na lingi ka rapport à lelo ndenge balobi ke no yo ndem to mebi ba nzambi na perdiction yo ndoni ko dénoncer pamba makomi le biso yo moni ndeko na libungi to abungi nzela lukaye. Mama Glody na mutuna na yo réponse eza claire bana ya soi-disant ya nzambe te bana ya gege bele bana ya mutombo ebele bana ya walesa ebele ba figurant o balata étiquette ya ba chrétien nde mutu ba kolinganga te mais bana na nzambe ya solo baza ko pambola nzambe po ba yebiete to bimisi bango na captivité na maboko ya ba guru non pour que bisope to sise bango mais poto mema bango et pas ya le souverain pasteur le bon berger Jésus-Christ de Nazareth o akufaki ne kuluso pona bango. Alors conclusion na ngai na émission o na o mema bino na réflexion Yesu Masiya alobi ete koya na ye ekozala lolenge zalaki tango ya Noé na tango ya Noé batu bazalaki ebele batu baza kolia komela kobala kobalisa kobina bayama dope ya tango wana mais nzamba monaki Noé juste et combien de personnes bazalaki sauver 8 toyebi histoire à l'autre. Cela veut dire que tango o peut te komi na yango be église wana ya minene wana eza na nzambe te nganga moko soki kacher moko kutalobaki yango abinde to tambola même na matete wana be église o mona ya minene wana lokola producteur alors mbongo soki président vita soki nani Philippe nani kombone na bosani be église wana nyoso minene wana nzamba zate mo mona kaka mwanda kumoko mwa 8-10 personnes milimo na yo et oyebisa ko leka na avenue ate numéro à contact oyo mwana nzambe nyoso akoki ko contacter ngai pour que to partager maloba na nzambe ezali plus 243 89 plus 243 89 74 86 736 mais Didier Mayemba bongo la mutema na ye même ata yo soki bokutani komiselanga message wana. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était là les frères Fortune Bala. Merci à tous qui nous avez suivis. Merci à Ritki Lomote Mamoria Kebela. Merci à mon vieux Alain Carré. Merci à Tracy Mbelenga Pro, la même magique, le cerveau moteur, Oumela Zalatika, le papa de Preston. Merci à papa Diasuka Kanaja Marie, mon papa chéri, respect. Papa mon boti, hein. Et quant à moi, je vous dis déjà au revoir. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Glody Diasiga, la mignonne. Hey.
la mignonne. Eh, Tracy Mbelenga, bro. Tracy Mbelenga, bro. Kata.